courant beaucoup ça bien clair net ba méga si la 1 giga eza problème très important to na zela o tchalito point moi tena ya OK le beau chaité moi qui ikamundo sesenga il faut yoka na oh eloko to banda ozela yango ese ka ke no monde to fandi to yoka to yebi nenge makambo landa to sa commenter après landa te zala na yango auto de pena so asende o sala bien ah oui makambo ko changer oyoki yango oyoki moi na bali na na bita na za Messi ya le bana ba entraînement bana bamba oyoki premier match ba signé dans la constitution na ba 3 premier match RDC na Barcelone et pas tu on a 9 yo kamba mu do sala wana ba modifier bana 6 bali na beta ba tsenga 6 ba modifier oyoka traîner bati bache bengi entraîneur ba gardien coach ai bengi entraîneur ba gardien onde ya yebi on a minga yebi coaching mukonza longolango te abi mabeta na wale za 25 biloko ekita kande to linga kolia misuni oyo na bate ya mega mo batondola ndako ozo comprendre rien donc ozo no libanda discours na makamba alo bakopana ko tsango zéro bon discuter avec pour discuter ba lo biloko tala o comprendre bakino o le melo discuter mo discuter na wale comme elonga na wale boto ba no wela yo c'est pas non suki ma bakozo lo ba mutazwa ka mo loko te oza na problème ya langa lobi nini ba mo kala so benga ngona wale biso ko comme changement to mo be ngona wela eza sens ozo comprendre ta hôtel loko ça la maîtrise Keba n'a pas entraînement à continuer. Yamodi, yo ça va toujours téti. Au moins que aux autres ça va toujours la raison. Dans nous sommes banaka là. Pour ma tété, et sont comme un mimosa. La sécurité, ton zone a raison. Mais à Kala, moi comme ma mère. Est-ce que vraiment il m'a mal bien? Très bien quoi. Est-ce que m'a mal bien au Eurobisa? Oh, bon ça c'est la 4. Oh. Yem dans zolo ba il faut pas donc ça civisme civisme na classe. Pas donc ça civisme na classe. Logo la classe eza ya opelé ali komona mona zo batela tela yo français ambouya ko et puis azo kebisa ba jeune abi ba jeune courage boluka hein oh alors bien ndengwa yo kitanga biki jeune tranquillisez-vous courage courage tamula malembe on va te voir là na niveau na zula na niveau ça va ça va français ça va azoyo kama muti ngezo loba mama auto nanga so oyoki kala moma kama ko mama ntwengi tinanga baloba boyito ba albité que jeune tranquillisez-vous courage jeune dans la courage merci encore pour la tranquillisez-vous qu'est-ce que ça veut dire na comprendre un koloto na ya modé na ye balandi discours té na yo oui alobi maman etonge comme boité alobi peut tranquillisez-vous alobi boy vous en calme léopard à la match avec le Barcelone il barnisait là entraîneur gardien léopard abi kami ntendo wele zoya donc azo pesa biloko ya kolia yo kutua forme yo na ba sa yo décider ba na abi pesa biloko leo fele kolia ofele ndenge ba fête yango alobi oyo na alobi voilà alobi surtout ba sac ya fufu na ba yo c'est comme tu es intelligent ka français facile abi ba sac ya fufu na ba ndako ekozanga te donc mutu oyo alia ka fufu donc alobi oyo il faut na za ya ko vivre na ba il est très
fufu babula minene abi babula minene kane bakongole balinga kolia ezanga te alobi oyo eza yango te metango oyoki fufu yango Toi c'est là. Ve, toi c'est sérieux. Yo faut que le côté papa va discuter là bas. Faut venir. On a téléphone na maboko mais aujourd'hui le côté. Après na suko tu na ngasi. Alobi su. On est makelele pele bele boti. On kabeli ebe. Maman. Ah kata. Maman prends mes airs pour la ligne discours, il se trouve présent lobby. Tozona mayele na to bandona sombo kila lipa. Tango mokonza lobaki Noël, alobaki Noël et comment Noël pour mboka nyoso benga Noël. Mokonza tangi amonike. Oh, mboka nyoso le 25 balobaka tozana Noël. Abi quand même ya biso faut comment Noël. On a chaîne nationale. Maman, t'as vu le pas bête à Barcelone. Maman. Yo t-shirt de l'État dans le lipo courant exact c'est méga donc tu tel le téléphone là voilà mais mutu dis-moi parti pas na ye na ndenge téléphone na yo kité mais ça bi ba fête yango na mingi te Noël donc il loka kolia ba congolais ba ozanga wote na fête allo bio. Donc si je comprends bien discussion nyonso botelemi bo sala pona discours oyo mokonza mboka lobaki makambo nyonso bino bosala la discussion on biso yemto oyo français bien oyebi te toza bandeko faut tosumbana il y a des fois maloba mosusu mokonzi akobimisa tellement koloba yango na bamwa bamoclé mingi yango ezala aire moko na mwa difficulté à compréhension donc sur scène ngai naloba sur cette façon avec mon compte boîte à l'eau comme ça c'est ça Ça va c'est ça message oyo ezalaki plus important oyo mokonzi ya mboka adresaki na nation eza que na minute oyo buzoba eza lisu te mosala ebandi. Donc la place beauté les marana balabala bobo ça va discussion moko inutile et memela bino eloko te oza papa mokolo onoki mosala na yo osala ka osala yo oza jeune kota classe bateli biso ba ekolo fini kindi kotanga oh de maman fufu non donc mega na na bepsi po mama lobi yango maman mutu tanga mbanga la yo on va ça on peut biso toi apprendre comprendre bien il faut toujours que à éclaircir à faire comprendre des autres salama tout le monde a mais en soi la minute de musala et bandi. Est-ce que ça a une relation avec merci bien.